Yokanga bien. Citerne ya mawa ou bachaka stock na mukili bando di ko diminer. Est-ce que moi na saka na kupa mudinde est-ce que na kola osaka le chèque? Yo solo kola tilba mbasi kana ba keche koko kena wana uniforme sika ndo bima le premier na chiki. Yo ntiko mema bike sika ndo ko saba réponse malamu. Oni autant mutu mususu asambela kate mazana comportement malamu koleka muta priya ka kende église ato saka nzambe mais faux comportement. Kama nzambe nanga modération frère chaka biso bachar de poulet. Menanda kuna mutabiyo ya biyoma ko sekanga te sona zapi ya kerto na souffre to na zanen to na zokemba ezanga nganité mukili et même sanga na dégâts donc ngana ya bien makama mukinde changa mpanki la te biso tout ozaba na nzambe nana pesa bino mate oyo bloko basambela ko te bazaya ya satana lokuta pesa ka mututa élection ya ko vivre ne ba pona tous les batambongo batika biso ba bola toleka ya moni keba chaka mutu à l'aise et simba te zelena cercle yo juger o azotala tala na miso. Mesdames et messieurs, bienvenue dans un énième numéro de magazine Abino Exprimez-vous. Lelo toko sombiti na makanisi na Italie, actualité coronavirus. Hein, le 1er août, ndenge to célébraka ba fête des parents et puis to pensaka na ba mort. Voilà, lelo toza awa précisément na limete hein na route ya poilu to eko sombiti na makanisi lité ya pete. Donc toli ya pete. Voilà. Na banda kuna moni bo comprendre déjà bino place nyos tu bozali ba abonné au bolingaka concept touch na moni déjà ki bo sepeli poto yambi lelo pasteur John to eko sombiti na makanisi na ye na o etali ba makambu ya coronavirus vie sociale ya ba congolais to kobeta makambo le 1er août yango to yambi lisusu pour ces énième numéro. Voilà, merci na couple Milandu pour na soutien na bino cette très belle initiative. Merci na bana nyonso ya poto bino to landara biso, bolanda exprimer vous bolanda concept touch. Merci également na yo Brice Mupi Nasima ya caméra Pasteur John Mbote na yo. Tembote makasi ndeko. Santé kolongo no. Bas kuna kutu basimba kate azoko soutien. Vraiment lobby ezala ki le 1er août. Yo pokine kotala bae oyo batika biso. Oui, ndeko moni tant que tutunga ke salinga mabe makasi. Oyebi lobby nazalaki moko ya ba moko peke na kotala. Mutu moko te na mukili azanga ndeko ya kufa. Soki kote na bandeko ba kufa te même kota koto balela ozana mutu moko pe kuna ku akufa. Soki po ozana kota ndeko ya mwasi akufa te tanto ozana camarade moko pe aku okoma na loba wana. Donc biso to beta retour avant na koma na pasta ngina loba ngina loba ka boy. Oyebi muto akufi azaki ndeko na yo o oyebi ke être cher akenda azala nango tote tache ya pota ya motema eponaka te ke muto atika bomengo naza na susi na ye mingi to muto azanga mbongo lokola azaki ndeko nanga mazanga mbongo lokola kufa na chola ye kindeko na kindeko pe keseni ezana kindeko mususu kolela epo oyebaki ye medikame sika na matanga soki bakundi oyeba te mafu comme le mungo batiana biloko ko vérifier ngo côté nini basupeka bana basani nyonso olandango wa très bien sikoyo eyana batu misusu ata zanga kitina même azaki zoba oh muto sans valeur mais soka koti mabele ndamba sel barba feti soko keka kana simito ata même soko kitasute pour les la pende kauka mais souci rolongola ta matiti et yaka pour l'accès ki bolingo nange sila teza ezana. Mais lobby presque batu ben côté na cimetière ça la ngabi nazo ba frère culture ça la ki penzate na moni ngo so batu peme belé na cimetière ngana kenda yiming cimetière kitambo na moni batu plein donc vraiment ça longo l'état tindité ça longo mutu na mutu zo ça la part de robi soko ko bong sali kamande ko na ye pe na kuti perturbation na cimetière robi perturbation non désordre ordre oye bokunda sans suivi ceux qui peut suivi ceux qui peut ninité batu msu baye bazu côté na ye ba pikoli ba kundi ba oya bino ba sipiki bazu ebembe na bino noti o na mona kipande ko moko lobi elekelinga nga na mona mikuwa ya mutu sedi na kinaka ngola tant na kinaka ngola na pepa ndiko na ngana ba 2008 9 10 na kana Luanda na ebisi yo tant to enda kokunda ndeko mobeka kufa entre batu na yeba na ngola to keno cimetière moko ya Kamama wa yebi na cimetière ya Kamama na ebisi yo tangu tokenda bakota golf doge toketi cimetière ya Kamama ndeko nanga bazo kunde bembenga curiosité nazonga simana tala bitala tala bopa na mona mutu ya mwana na bibi mutu ya mwana mwasi
na elamba na ya lataki e neti kangama e mwanda na e na benga mandonto penga botala na tala mutu ya mwasi o senti ko mutu ya mwana mwasi mais na mikuwa soki ni moko wana tango batu batali e bakunde bembesi to ba kunda ba ko toka mutongo na pau na mikuwa wana bazipiki na kati ya do batindika likote bakundaki mutu yepe bakise kuna so basola ka so peza kaka ko changa kaka na cimetière na nga so pende na yebite bazipika ni wana mais nde place na mona kutu basinga bite ko tambola mingi te na cimetière po okomona ngwebe ebele o de temps à autre na cimetière kama soki batumolaka balongola ba mikuwa baketumba po batikela batu misusu yango mona kama biloko yanga ça va mais na biso na mona ngote à moins que des cimetières c'est l'érosion et buka ndeko mona mutabimi no mpanze bikenya faute ya batu te mais erreur ya mabele ndenge buka ni pona mvula mais lobi na yoki balobake mutona o kolo loko pardon kolo ma ebembe ndeko alaxina ba photo nde bakundaki akangaki comment ba photo ba cimetière pembeni o yakangile photo ndeko na ye e bimi mais place na bango ba che mutu mususu o ya pa soki papa na ye wana à quelques mètres ba boaka ngo wana ndo so ba boaka lango na kati ya tombo mutu mususu fo mona nga lobi na moni mikuwa oyo pende awa na loketu na sous-vêtement na ye na moi soki ni ba sai autopsie mais c'est là qui te manga ba tumbango mais tumbami bien te berer tala pota bongo ngokutu bakundaki ozatana souci makamba bongo siko soko moni makamba bonna ndeko no propre oyo kata matito cha fleur ba boaka ya libanda bokunde na kati ya cercle mo bokuche ba bimise libanda et puis ba sundola ye ba tumbeli sous moto méchant wana et ozandeni obetela nana kotuna nani batu babongisa ba cimetière baza ebele okangana na fautif le temps bien tala berer moni makamba susu ndeko na ba no vérité moni ba mort liwe ezanzela biso tout to kanisaka ba wei na ndenge ya kopesa bango lokumu te mutu tu esengo mokili soko zo vivre soko so kufi par esili neti nga babwaka nga bakunda nga basala nini te na sina kei mais souci o ezalaka kopesa bochaki mutu na bino ezalaka na motema mapasi tala kutu mutu akufa musika ndeko no propre omona pesa ko akufa na ebale okabiloko ngo akufa na avion tango fandaka ka kokanisi epesaka méchant ndiro mona ta cimetière noke na ta kotala o baliko santike na moni siko o ba moni ani pe bakundi bosali gafa bongo na so mindeko nanga na ba betaka kara na ko kena ngate te ato kende te me betari mo suivi tinda te batu bambo bakata te matiti ndeko na ba no makama mike webi wana za par moka Congo GDG concentration et style na monde ngam na jebi sayo yo kanga bien citerne ya mawa o bachaka stock na mukili bando di ko diminer stock ya mawa elongwe pa bato ko motikela ko taba nyama me bazana mission ko kota lola te na ebite so so comprendre yo kanga frère baniama bakomi na boboto koleka batu na so biso frère biso batu to koma na motema mabe ya niveau 0 sans fautif yango na motema malamu o etikela na batu ata muta sambela katema zana mom o kabloka akenda kana église te mais so amoni mutu na nzala kabela ke fou na to so comprendre akenda kana église te mais so amoni batu bazo bunda ape kisaka o ba mawana mwana ona ebi ete mwana ba yoko sota tiko futa tiko zalaka wapi yo esila kisa se kongoli mawa to kocha so na kondi bakangela na kasho mawa do mawa na boboto bakangela na kasho ato tikala na kwata ndeko remarquer banyama soki bazolia na zamba talaka documentaire ngulu azokolia pembeni ya pakasa mboloko zèbre girafe bayebi ya minene ya mike tutu basangani mpona kolia matiti soki yo mambango yebakimaka nzela moko union na bango mais baza famille te mais ntango bakendaka kolala mutu mutu akomaka na kote na ye bapakasi bake ele na bango bangombe kote na bango bamboloko kote na bango soki yo infiltre nyama mosu olingi okota na kana bango na bakobeto mpe babomi yo oyo eza communauté na biso tokutana na moi mpo na mbimbi eza ya nzambe mais awa eza makambo ya famille na famille mais soki banyama bakoki je oyo yokanga bien koma biso na biso awa mawesili ndeko akoya kotala yo za na mo eloko akolia opimelie na kanai ndeko na yo propre azo souffrir oyebi ke na ko bongisa te mais na pesa te ne fils ka ke ndeko sauver aluka débrier na ngote à moins que na kondanaka te bato ya pesa mona clarté ya kata po basalisaka muto yo za na projet te salisa courage o atanga te zoba mais so bi ko luka pesa yo faut te muke ebi na ko bakisa na ko pasalaka amata ke bana na zo bana makama mike boboto tozo finga ka bato
zoba zoba tanga te bolole alala ka ye mondumba moi ça zangatina na pesa conseil ngam tu na bisi yo lelo yo botika eloko wana ya kopesa ka baninga faute na mankima na ye soko si privilège ya kozwa n'est pas dit que ça un avantage ya nzamba lingi yo koleka batu nyonso na mukili ngana koza na erreur ekolelinga tanto mukili nde chenga kala tanto pe faute ya kotomba exemple so inga na tangite n'est pas dit que na saka mele na classe te peut-être na saki na makokindi ko kende classe pe l'excellent temps batu na mutu bazaka na vision fina bango avant na nulikambe komela ye na kobo ya nchiki ne bandeli bo pesinga faute wi bo cholanga po parcours ya manka mais suka na ngana na koti cercle ite makamu se ko sana suka beti bam ko likamta tanga peso nganga batu bakamu mutu azaki so ba komi prêtre boye zela ka via mutu na suka conseil na pesi yo premier likuiti ya kolia so ko sana mokate ezaka na goût ata biloko mabe soko bali na premier likuita ndenga nzale pesa toujours elengi likuita suka ya kotonda e inisaka biloko te mais si saka posa ko liango po déjà bumeko ekoki ente bimisu mabe soko ningo forcer ça sur neti ngai ai au moins loko la soso ngo leki na elengi loko komi kotondo mona ngo soko loko mabe mais et ate que oyini yango nga koto na tondo ko kotela su wapi na te soso comprendre to ça il a temps conseil na pesi yo to linga nzambe ya munoko te ndenge tikali na ba slogan ba bible ba verset to linga nzambe na acte ya kopesa baninga valeur na monio na sepe na yo na kabelo te na kobombiso maluba malamu ozala ndeko na nga to te so na kuta na yo likambo expliquer nga fona bisata tan isa kabongo te sala boye so ipe na domaine ngote na batin moninga likambo na kokate me na mona batu misu basala ngo na koloba teke na mona pona courage ka ke kanga muteme kosi e kosimba toza ba passager bato bakenda ka voyage bisi moko ta basa famille moko te balobaka munoko moko bakoma na union poko te bazo kende ba na place 5 bango bakomi loko la famille ceux qui dégage bako sungana mais so bakomi na terminus bakomi mwana yebela nte so comprendre suka na biso ya vieux zaka era liwa so to koma na basuka ke mutu mutakufa ne komi yebela kena njelo okende muninga valeur na so beloko chaque fois tozo kende be église mais toza na boboto bolingwa batute tina ba famille wapi to koma soki otanga te ozana famille boyete na koza pembe na ote o mwana nga sangana bango te pe ba kobebisela nga bana nga mais siko bana bino ngo bolbaka bo protéger bango bien na suka comme la bango pe ba manka comment nanu mwana toke mwana kola be ba kosa na berso na suka vie comme pe ngai par rapport au chola ka sanga tina paka na suka kinswamina keba équipe pe bima champion zaka tela tafaresa kitoko équipe pe bima champion zaka tela tafaresa kitoko te to za na faresa kala bozo seka na makolo njoka ba jogo. Est-ce que moi na saka na kupa mudinde est-ce que na kola ozaka le chèque yo solo kola tilba mbasi kana ba keche koko kena wana uniforme sika ndo bima le premier na chiki yo ntiko mema bike sika ndo ko saba réponse malamu ke ba na vie to na bike sila mai to ning sango ka boy mais 1 plus 1 galide yo ke ba yo pe galide ya tembe ouais on a pasteur John Bozwa toli ya pételité ya pété donc blague te bino nyonso ba abonné ya concept touch lelo azo bimisa toujours azo bimisa bozo monat ba biloko asikeye ba toli ya pété en tout cas bo s'abonner na chaîne na bino concept touch bino nyonso ba abonné ya boza partout dans le monde dans les États-Unis na Paris boza na Russie boza na Ankara boza et tout loukou bozo landa concept touch merci na Kevin Bokoyo merci na héritier tempo merci na Glody Lunda Mobali Mbinga merci à vous le couple Milandu on va continuer na pasteur John lelo vie lelo komi compliqué na mama ba coronavirus oyo moi ne komi bendana ba mususu ataza na mbongo te o mona na terrasse ba toazo mela kaka donc muto tika la simate quoi te o moni il faut que ndenge makambo ekindi vie ezana ba nostalgie faut yeba ko pikola sans ya ko vivre ya batu ko sambela na ko zala motema malamu eza makambo mibali ko zala pe na esengo ya ko vivre eza pe différent toke malem mutu mususu soka zo lia nde esengo na ko vivre zo mona mingi wana mutu mususu ko lia penza paneza ka yango te Fabi ma fanda zo mela moko na miso bitike baninga bazebele tanga zo mona ka bango esengo ne pe ko vivre zo ya santé pe zo mata ona zebisa yo mususu pe esengo ne zawa ka soka zo bima zo tambola zo beza na transport ou bien ke place moko boye ko tala bazo ba wapi nde vie ko kondanaka esengo ya mutu te tant que biso tu toza bato ba chebiso to te aka batu ko kota lola na système ya kachite
eza explication ya classe na ye na école nakobima l'échec to le premier tali yo te yo tangisanga maele na ngande ko tina ngana zwa to na zwa te école nyonso kokenda te wapi l'échec azanga te conseil na pesi yo so mo na école bana tout bazui eza bien mais eza moi suspect ninge sali ke bango tout bazwa na te so comprendre makam na so betel machima au moni vie batu bisengo na besa na tala ka penza na remarka esengo ya ko vivre za na ba branche moko nzoto pepe sa biso faute ya ko zana masumu sato sala po ya bongo oui na ko zana kaniki na ko bala te maintenant on a fandi ben moni petit momi moko leki ata zande ko nanga tata to moi sa batu na alliance tango leki misu nange moni ndenga la teli be se pelisinga ta ba périmètre nzoto te etelemi est-ce que na bengi moi si aba tantôt na zape frère na priaka na so ba no vrai to chaka makam na place c'est ça to tika ko kosi makam susu nzamba comprena biso aye ba ke o babikela munanga so to kokota ka lola eza pona mo santo elekana ko prier makasité et ko zakaka mawe bola moneke muto a força ki ko linganga lokola mwana azaka le chèque in école tellement zwaka na ete matambola kandenge école lingi kanga chemise tina kingo filet pantalon chango bambenza ba professeur batali mwana le ki le chèque mais le quoi to sa école ndenge lingi to baxilata 5% ma amata Trocota la tantôt na bongo pe. Dans ce bano vrai, pour nul n'est parfait. Tu les lots au hôtel motei, à sali miracle, qu'on attend à ce que nanda quoi gangi ni kamoro nanda que PC canon que kanda pe côté lié. Mais qu'on a ça passé, nous n'avons pas tiqueté na bouton, nous avons PC pen d'auto. Direction à Tongo Sala bossa miracle, batu babi, mais nanda quoi tiki rendre na masi basololi malamu, te. Est-ce que nous avons pas qui est? Mais avec un côté Tongo ma sabani, Mosambela le kuta, alben mo bani, Mosambela le coup, poissoni c'est que nga betemba, mbata. Maintenant à quel likamza na bouta sali miracle. Comment ton babi qui est allé sur mon na ba périmètre. Tozana fait vert, il y a privilège le quoi bana nanda quoi tata. Na ko sale yo mana pero abotanga propre akoli nangati na sana misu na bino kumana kalinginga te mais na makambo talika projet lupango kotira ko mona ngana kati mwana na bochaka bango bazala nazaya ye yate bino ko bolika boboto ndo ko tsemna buka lupango non nazaka kolunda na te so comprendre bon mona ngana pere rando pona kokayete yepa kokanga te tanto esprit balana te bitina na boya ndenga ngana za na vie na boya ako inanga na miso baso na bando bamanga mabanga bobenga na ebona memkola ko ngie inda kufa comme ngana na buka lupango esa batu bazaka na eboboto ata bazaka pembeni jamais ba remplacer ngana place na bango pour comprendre privilège ko kota lula so yebi yango ndi yango na base yango moni autant mutu mususu asambela kate mazana comportement malamu ko leka muta priya ka kende église ato sa nzambe mais faux comportement e basa beli likamukia katilo langage fingio to sali bomena ayembi nzema nzambe so ba ke prière bandi oyembi pe ba pese poste mon église avant ba modérer to c'est la sœur qui ngani frère qui ngani na modérer pour l'église tango bandi ba prière na lingala ya français ya anglais église mbaka ma nzambe nanga modération frère chaka biso ba chade poulet mais nanda ko kuna mutabiyo ya biyoma mais bité so comprendre to ba makama so Congolo kangisi na kifundo kotimbela ke keba ko talo les a fait vérité et a privilège nzamba cha yemo ko kolom ki la pesa biso exercice numéro 1 article bar 02 o ngana pesa exemple kolom ki li asala mama asaka malama koleka batabi yomo bakanga bango ke masumu eleka partout bazaka pembe na Yesu ne kulus ba jona bakota église na mukolo moko te po baleka biyoma so bakana église ya flatterie makamutu ateka na église bayoka te po biyomeleka bango bakanga bango baboma siko tangu ba oya moko lo baka na Yesu ke nzambe nanga yo penza oza mutu ya nzambe komo ko tiko kufela awa o musolo ba nini yo nanga kutu bata ba fo biso biso parcours manka ba mama na kulune ba bomya minene ba dega ye kuta za innocent ko kwa na biso komo ko lobela eboye alba nini lelo ngana yo to kozana lo sko bato ya sala bango biyoma tubela pa na bango te bato ya baraka sala bango alimbisaka bango alimbisaka te sikoyo tangu yoko kamwa yo mutu baboma tanto abomaka mo centre jo mokanda ko église acha mbeli pa botele mbongo to téléphone aseri akala jona kufaka aboma ba famille na bango sikoyo tangu ba jona bakota lolo babata tata nzambe to koti lolo po mutu moko bomaka biso to lingaka kombona na yo so tangu muto yeso akotaka lolo zaka mutu biyoma sa tubela tangu yeso akotaka lolo tangu bakokutana na lola bakoyambana to bagare ko bima okoteli ndenge nini oza infilitro yeko sala nini so ye parle banini ezanga nganité kolo mukili mutakotinga awa siko bako juger nani est-ce que bapesa kolo mukili faute po akoti lola sa tubela ndeko comprendre
donc si on comprend on a le privilège mais ça na mutu mususu azalaka na Yesu pa benga ye a mon miracle pas tindaka bango pa kenda te ya c'est miracle mais na suka kenda li felo Jida ou melaka l'église mais na suka kenda li fe pour te ka komba Yesu parce que oya salaka biyoma akota lola sa tubela oya tambolaka na Yesu akota li felo pour na biso que privilège à vivre et c'est fort na yo nangate ko juger mutu na défaut na été te yande mutu maloba nzambe nda simbaka yo za lokola nga to kutena mukiliso lo challenge difficulté na nga ko melinga na koma na ba dégâts oyebité yo za mutu komona ko pour moi parcours na yo bien nga mabe ko sekanga te so na za pia kerto na souffrir to na zanen to na zo kemba ezanga yanganité mukili et même sanga na dégâts donc nga na ya bien makama mukinde changa mpante tantôt na zaka mele na classe me bata kotangisa nga bazalate tantôt papa na mama bakufa tantôt na kutana papa moko makama makasi ko ba papa misusu alinga ko changa makamba singa na kingo nga na kokite lokwa na za mwana na ye na zio longi na ye fana landaka makamu na ye te mutu mtaza na destiné selon nzambe nenga cha na ji chance ko lekana nzela na bino po bobiminga de pe babimisa kino na mama abino akoma koko nanga mais ngana mama abino na yo to sa caractère différent magati to sa bilongimo moko na vite so comprendre je pesa ka mutu temps botika ko juger batu na loyenge ko kende église liboso za ko kota lola te biso tuto za bana nzambe nana pesa bino mate oyo bloko ba sambela ko te baza ya satana lokuta botika message wana bolembisi kolo mukina ko tsaba ndimine kala comme si bato ebele bakende église lokwa bayaka ya nyongo bakota na conflit c'est makamna bangezo simba te c'est que nzamba lingaka bango te po nini bataille bote ya mabe na absolue vérité o sambela te tango soko malobi nzamba yebiyo combien de biyoma on ngana sala on azo continuer mais nzamba pesa nga privilège mais so tali bato basela ngana nyoke muto alonga na mukila ku akufa comment mutazo cha pays kaka azana makambutina te nga même mbwana biso inanga pona pesa kata mukua soso te mwa senti que John Alpang zo changa kaka soki mbwa ininga bongo batu bako inanga ndenge nini mais lo na soko makaka seke nzamba lingi nga pesa ka mutu temps élection ya ko vivre ne ba pona tous les batambongo batika biso ba bola toleka tito za ba titulaire ti le royeba nganga nité na foute bo lolinga me coach atinga na sisa match faute na ngana sala nini na te so comprendre makama mikolo ya moni keba chaka mutu à l'aise et simba te zelena cercle yo juger o azotala tala na miso yo na no pesa nga faute yo pe ba chawo yo ba chawo lokola nga mo so pesa nga faute yo nga ba joueur na terrain ndo juger nga yo banga mata muke kita muke o tali je tika ko chata ndenge je soke ezokende ndebere na bato ba pesa privilège na bato ba bonga comme si nzamba linga bango minko leka babola faux enseignement so yo kinga na hôtel makambo za cour base retourner mututu azana droit ya ko sala o ya lingi po mukileze ya biso nyonso ko bima ba konzio ba zo pare ko katela biso betumbu na ba pays est-ce que bango ba ba super ba njinde ba cha bango ko leka biso ba zuka part que to tio po sala po juger biso mais ne pas que ba beta tolo comme si bango ba moneli ba ninga ko leka ba tutu exemple so ke na zamba hiérarchie ko sala mokonzi na zamba mais là pas mon na baninga te zamba basala ke élection te mais baba ke mukonzi nyamo nda za mukonzi na biso tamba na zamba mona ba pakasa mukonzi numéro 1 aza so ki a signé bango tout ba signé so même na ba fourmi et na fourmi mo ka fungola kanzela baninga balanda na si mais pas dit que mon la bango conseil na pesa yo poto ba tamukili tout est vanité bocha ba tout mal à l'aise vraiment côté na nzamba pambola na lela bino tout fort vraiment numéro na kanti boyebi 084 75 18 112 bon so bolinganga merci nzamba pambola concept touch TV bo s'abonner massivement na baino na mbote na yo moko ndiko nanga merci kitoko baza trop na cameraman na biso Brice Mupi chaîne na biso ngo ndiko bo s'abonner massivement na kanisi ba mbote liboso na pesi na William Manono papa na 14 gosses Wumela sans oublier chérie nanga Blandine gros bisous je t'aime en majuscule Wumela vraiment Marco Boss basse na pesi ba mbote belé sans oublier moko kene Mosengo aux États-Unis, l'homme à Mercedes 2020, sans oublier Djogo Peri Mosengo, Yaya Kene, sans oublier Quentin Zulukable car en États-Unis base, na pesi mbote lisusu na mimia iko na Afrique du Sud, na pesi mbote na Yemoko Oboyebi, sinon ça fait la double nationalité. Toza en kati ya masolo na biso mikolo ya Maya Okangen Water. Kangen water mikolo sama imoko yoza made jampan de ba japonais mais bato ils ont traité ba malade belé de machine moko médicale et ça na modèle ya filtrage à deux sortes donc cette sortie à maïza ba maïba ndenge ça
donc moi expliquer ngo ça te mikolo ya ngonde makambo kende so hôpital les até so so melaka mai wana o kamba maladie tout pas on qui les a changé pendant que explication correcte et ça na tantine mo bazana à Londres et nango facile benga kaka unité de nini so kaka madame Kadi plus 44 74 40 44 07 60 wa mobimba donc so betika so na maman Kadi na biso tala ndeko na lo bango par amour o ba esa nini santé to zo ngo pete po indité bela makaso mona me badi on ko mona on yango te donc nzamba sunga vraiment merci à trop na pesu mbote na yemoko couple nzinga suki na Caroline du Nord quand de tolobaka base botika la malam Zambe apambola biso sende tukutani mbalasi. Merci Pasteur John Bozake Belé bino ba bonné ya concept touch. Merci na couple Milando na initiative qui toko boé lelo bo sepe na mato ya pété ya Pasteur John. Na ebige to rozala na lisusu poto a continuer lisusu ko pesa bino ba conseil. Merci na Brice Mupio zaki na sima caméra. Merci na Kevin Boko, merci na Glody Lunda Mobali Mbinga. Merci na bino nyonso ba congolais ya diaspora to pesi bino mbote bi